Salut à tout le monde, très chers internautes de partout. C'est que vous allez, n'a pas si bien mbote kouleka. Boka monte comme on a le plateau ya Feza RDC, Feza TV RDC, ya la patrona Bela Dinganga, ezaka na cadre de collaboration, na cadre ya Congolinité, ninge tozo bunda, ninge tozo linga Congo, linga Congolais, linga Congo, Congolais, linga ndekona yo Congolais, nde na zomi lelo na plateau oyo mingi ezalaka ya ndekona ngai. Soki boye bakati yende maître na ngana musala oyo Jerry Kamiende ninge tolo ba les paroles s'envolent balbanini les vidéos restent voilà na lobby yango batu bayeba ye muta formé nga na ti nazo le kaka déjà na ba chaîne boye. Merci déjà pour la musala zo sala. Merci aussi à Gauthier Business Bosé Belé te bandima parce que vous aviez par ngana za formateur no mais yo za pe parmi ba conseiller na ngope bazara pas gangi gérer na boy ko sala boye te pe na yo ki na tosi. Voilà. Le long na cadre émission Congo Téléma Congolais Téléma Congo Téléma bolimbisa na maîtrise ina na mwana biete Congolais Téléma na yambina no yomoko Jerry Kamiende po to betali solo mais awa moi kotonga moi songi ezala moi mingi but bebelinga makamwana te mais vraiment lelo na osala ngo moi kotongo moi songi moi mingi papa obike yo c'est au 8 ou 9 ans déjà l'internet de 7 ans on dirait nazo ke ba 8 ans. Bon, tant que vous avez lelo par rapport à Bobandaki, on va ramener mingi okutaka matika songo non? Okutaka matika songo, nakutaka ba loka ba ishokoko. Na pesho mota ishokoko. Déjà na Kongo mitiliwana. Nakutaki suba nani, nakutaki nani? Hervé Memaki na eka après yo. Était Hervé ya liboso nanga. Gloire la gondie to yenenzela moko. Ba petit musu batikali mais ba ser belé pe ya ba TV na biso ba kinyawa. Mais bref na temps on a bozala ki a petit nombre tout à petit nombre ba Mike Lokamba pe bazala ki déjà siko neta mbilo badai musala na bino na ningo zo mona lelo ndenge pe to komi belé boye ndenge bino bozala ki lecture ni na moi quelques secondes oko sala mon ningo moni musala est-ce que évoluer est-ce que objectif nango ils a atteint est-ce que vraiment ils ont payé ça makambu na kati ya presse. Merci beaucoup ya Gauthier na likabe monsieur Belé bate nanga ba question te n'invité baba nganga ou be comment musala otango na bandaki yango d'abord ezali musala moko o ngana bandako envier makasi zaka après sa limité parce que à l'époque j'étais petit dans notre là-bas vena biso ba François Kabulo ba Makoto Ndem ba Bolo Abonza ko na zoyo ka bango ba papa na biso ki bambi shinto ba kabe ya pinzi pasi donc nazaki pena na enviara trop journalisme malgré les noms chroniqueur parce que biso tout ça radio des chroniques animation culturelle et n'enviara trop et yango même ekotisa kana ke na ko sala théâtre et lié konisanga koloba après na ko masiko chroniqueur parce que théâtre na chronique et ça art de parler faut y baka koloba eza moi passer mutu ami lobela yi moko mais dans quelques secondes par rapport na comme ça peut belé au soleil au kanisa représente que apporter quelque chose na mais la presse en ligne n'apporte quelque chose n'apporte belé les amis se sont na lobate n'apporte na ida bande ko belé banti valeur mususu pe ngape na longola yango ngamo pe na miye bakane naza likamu boye jira telemela kango pe silaka leti to baleti likamu ya bande ko so wana onyo ko na ba scénariste ba papa ngana taba na telemela kango makasi tina ndenge internet yeko ya lelo to komi bana ba komi libéraliser mutu akosala eloko na ndenge na ye mpo sutuki mwana moko azopela kuna danger aza na succès bazofundo balobi yo mpo kumbi makambo mabe na kati ya internet notamment neti balangage neti internet eza église te donc oui naza mutu naza parfait te naza mutu donc nga na koloba te ke o nga na kumbi mpe makambo mabe te na ngambu na nga pesa na bato mpe baotela nga ndenge yo mpe tovai no ozwi courage ya koloba ngo bato mosusu bayuma kokoloba ngo bote makelo bango na ndenge koko naza pe parmi bato yo na kondima ngo pe naza pe parmi bato pe
ba BBC pe musalo pe mo mki na ndimi na mo te na kofinga te ngalo ba vérité nga finga ki oyo ba kana tu considère la vérité ya mo na lo ba ke internet des églises te ya on passe dans le milieu de na makambo internet des églises dans internet des églises te tout son na ilo ko bana ba nga en tout cas nga ta banda ki ba chaîne YouTube ezala te malgré nga dabi ke masa na Vincent dans le grand nga ba site mbala ko nga ba site nga alika na site masa na Vincent Toulouse ya zaka na site internet nga na sala ka chaîne nga na sala émission na nga ipa na nga moko nde muta ko pesa ampleur pina na ba YouTube eza Vincent parce que mona maya a Osaka mais tant to bandaka ya Gautier même dans le chocho ko kabala comme petit mususu au bois après très on boit que 30 40 moi kabila 200 300 500 on nga ndo kabisa ki 2000 les até et musala pe baby pe na wana po batwa waka musala baby na kofinga na nenga mbongo pe musala baby to komi ebele to bwaka ya Willy Musheni biso to tout ça soki 30 balingi bayo ka mutata nga koma mutuna ye moko boye ba to bakoyi wana ba koyi wana lelo pe buleza ya kokufa makasi obakisi suna barando wana pe quand même ça va bien n'est-ce pas parce que à propos ya barando bani kokota déjà na bozindo ya lisolo à propos ya barando lelo et peli moto na niveau mo ya kosakana te donc bande ko na biso ba chroniqueur ba chroniqueuse ba komi ko finga na ko swana maintenant ça nous quand mo mi balé neti ya Myriam Mokonzi na Karine Mokonzi moni moi ba mususu na moni ba komi ko kotela na bango Karine Mokonzi ba tubeli ba pesi tendance na ba onkaninga to mona na ba parti politique muto ba pesa tendance na ye na net pe na makamo pe ya ko mo ba kan wana ba pesi ba tendance na bango yo lokola moi ancien makambo na tendance nous a yo zo soutenir ah Gautier yo po ngwe ba tendance na yebiki ba tembele ba pesi ba tendance mais ngaso na yebaki Myriam Mokonzi na yebaki eki baza na yebaki po na Karine te na yebaki eki baza ba ndeko na Karine o le komio ko ba bazo fingana na ba mama na bazo fingana na ba bana bazo fingana o kuto mswa lubiki bana o kuto bana na babota baza bana intel te tabaza kuto bana intel biloko wana to koma katina ko toucher ba biloko wana te mais nga nazo condamner kaka Karine Mokonzi nga na loba nga za mulumba na za jif Karine atana vani ne bona ese na webi c'est vérité que Karine est amoko ubungaka luka pour soigner ozape muto okutanga ba chance ebele oyeke nga na comprendre un phénomène en moté ça nga na kotanga lelo kombo Karine azam ta ba chance elle des chances on se ya mulili beza ya nzambe denema utoka ma photo na mwasa mukonza mbokati ma Denise kasi tant dem a reconnaître pas yebio mais nga no kam pas c'est là ya beauté pardon a yebio azam ta ba chance boka boli pe ba numéro vous comprenez to kena ndeko na biso ba utoka ngisa pas tu refi azaki na sema mon livre vous comprenez baza bata ba chance mais ba yebi nini on sa la chance à monter donc ngana makamba Karine Mokonzi na Myriam Mokonzi na condamna plus Karine est-ce que tu as condamné Karine wana bozindo penza likambango so maîtriser bozindo ya likambo ezali parce que basi esika obagasi batunga mboka te bafandaki bango mbale na kuku ndenge bima wana soi-disant bazaka mwasi na mobali oya vingi oya bimisi ba vérité ya muninga moko ndenge mibali ya ba musicien balalaka ye atomaka na ba audio c'est ça ayibaki bijou tout ça les leçons comme ba ke Myriam Mokonzi aboma mobali boza na preuve aboma mobali boza na vidéo aboma mobali mais mbaki pe tendresse divi nganga za hypocrite nazo kena no bien mo pe ndangina kena parce que tendresse a lobi na yo ka tendresse azolo babi ke ye a soutenir Karine pour Karine aza concert na ye parce que nazo kama yo soutenir na yo Myriam et bon Myriam azana te yalo bi po oh Myriam asimba micro ne ba oneso ba simba micro na premier zali pele msako simba on pas l'équipe on yos na ba tendresse nos te tendresse a petit na ngai na Karine Mokonzi elle parle très bien Myriam Karine parle déjà nazo ka ene na ka de Myriam nenga oluba azana diction azana déclamation des mots elle parle très bien et puis elle est belle aussi misuna eza et quoi ça vraiment mibali c'est qui na Rolanda moi bien ningo lobeleli apparemment André est-ce que c'est là oko no amoureux na tena combien amoureux na tena za na moi si nga te moi ça batu yo kasi Myriam grande fille bongo kitoko pas na ngana ko papa so encadré moi si ata ça na mbongo soko ça na mobali te zali souci miko
Myriam Azane ya bato mais na lobi kaki aza mwana moko parce que ti ba balobaka na mona ta photo nete na mona vidéo nete mais là ko intéressé tant makambo ko na télé oh frère chéri appelle on la bien là yo non le lobi malamu ya Karine te apparemment dans antipathie to vous allez banquer kate ça problème ça ka nini ngai na télé maka antivaleur ya cha elona ma misisa ti e komata la lelo OK poto olozo ata temps ozoki na âge à ménopause olozo ata temps ya kovanda o luka ilongia nzambe nzamba peso bano zobota te mozusu o créer le suba biloko moko boye héritier watana ba sali boye Myriam mokonza sali boye Myriam no yoke okote na poto asaka na poto amela le ba miliki bele a poto et bele makasa soka de na ba savoir danger na bele na poto yo ça na retard non il faut rattraper na ya kobota monde la futa yo. Mais si vous m'avez dit la caméra bouée par rapport à s'il faut vraiment reprocher Karine et Logo Moko, reprocher. Elle est insolente, elle parle ma paix devant les gens. Il y a aussi on dit on monsieur Landa. Mon maman monsieur Landa. Karine a souhaité mettre ma batte belé. Ils ont battu monsieur petit de l'homme monsieur bazar de l'église balaki na ki mabe. Ils ont battu monsieur bazar banda ko banda balaki la ki mabe. Parce que ça mettait mes batte belé. Na bi ke bato ba ta ba chéri ko eto siondo zo kisa mutema te ngape na zo kisa mutema ya moto atumolanga na zo kisa ye. Mais ngana zo kisa mutema ya bato belé te oyo. Bino mo boloba ke bana afinga mutu nyonso. Gérard ça finga mutu nyonso. Et puis Gérard finga raté alors do reproche ngezali. Moi moi siwana aza insolente et ceux qui n'ont pas bien qui n'est plus loin peut-être ils ont comme éducation éducation peut-être ils ont raté il y a un moment je sais même de l'eau à supporter bagarre on a peine c'est pas non parce que Myriam a moi si le collier bah qui non bon ça paye moins bien sauf quand ça là bateau baza ba innocent quand ça là bateau baza ba innocent makambo na ko bato musuba zolo baba sai ba analyse na balbi Karine aza moko ya bateau to balo ezala musicien ezala artiste comédien ezala chroniqueur qui na poto sika ba benga mo cimetière ya ba célébrité mais yé a commis na poto apparemment dra comme sous très célèbre chaque jour ba lobi la Karine mais ba musuba kinda kuna donc dans les oubliettes célèbre ba commis sous célèbre na nini il faut eba te ça constat ba ça a commis célèbre na bantivalé c'est pas ça. Nous sommes commandés ah ben y a pas danger mais on rien na bantivalé a commis célèbre na bantivalé auto vanda kimiat et le ezala théâtre mais apparemment aux a très conflictueux yo relation no ezala nini na ba bandeko na yo ba chroniqueur apparemment ba chroniqueur na so nazala no mo mingi na mona ko pratiquement ba chroniqueur te obangaka ba menacer yo ba sala ba menacer na zate to te mo sono na ba mo trop donc ya mo kima no ba ba te bele même ba ta pote va ba pédé au finga ba sans esprit au finga ba yuma donc au qualifier ka ba mabe ya bote ba te bele ba te tanga ba même ba la pote so ba chez wana za trop boy na boy kana banga finga ngati je suis bien éduqué par maman Kapinga Ololo et Mbaye Oscar personnel na ebi Valère Amutu sauf que nga so bungelinga na pena bungelo nga za makila mo très sensible so meki na za muluba mungala on passe bien na za muluba mungala par rapport école te ponga na muluba 100% donc muluba mungala c'est là que dire la teki mungala ya vérité donc so meki na nga mama sebele to kopira na ba mo ba chroniqueur ka bengi nga géri ya ka to kutana boy ya to sala boy mais sauf que so ke na ma même na Facebook pour pas te bele par moi na Facebook ils appellent ça manquer na mon tout pas que bon monde na ti mais ngasko avant tout monde na na beta yo faut na démarrer pour nous démarrer mais lobi na cadre quand ba recherche quand tout ça là alors quand to continue solo faut vous a trop na ba net na ba Google zolo na ba sala ba délire mo ko ki na ndinga mabe na moni ya ndeko mo ba fingi kaza na sida mususu ba fingi na modèle mo finga ba ya goti ba fingi mususu collègue na biso artiste équipe KPK c'est une page bon mala tanga ça livre vraiment d'habiter analyse ni au senti to ko ni ko finga ba défaut il y a tout ba tout ko mo bimisa ba maladie est-ce que tu dis que si des aliwa ya goti et ça là nga pas tant de la vidéo na biki to zakina yo sinza kapasha na pishombo tibele finga qui a zana sida ba finga ya zana sida so to comité na ba niveau les amabe on a contre ya nyo so to nani bibwele ya Karine
ba charge ya Karine ndio akenda finga Cynthia et puis moi na finga Cynthia na Cynthia pesa bilamba lata bozala pe na Cynthia ka l'occasion de rebo ba utiliser yo au finga ye Cynthia pe azapa na ye oui le bino yemo ya sa pina moi si soit comme pe na mobali a télémisa mobali biloko dio donc et puis ami bali na finga Cynthia qui peka on dit qu'il y a tout ça ça fait très mal parce que place on a ce qu'on a moni ba continue na place na biso ba comédien qui peka za comédien grand artiste na mboko yo o ba te bele na poto ba yebiye yo muto yo yo muto le mso bandi chronique a lobby a osali moi délire mo ba yebi yo o kaniso e bandi muki momba ko leka qui peka ya mo si talobi na zwa ki ye na tel sa monde que ba finga rangati ba finga raneye zo finga personne vivant avec handicap c'est pas bien. Mais en fait, on dit que batala ka net mingi hein, y a bandi ko bana libanda. Apparemment ce ko sali lo wa bien. Au monde sali ba sans vie. Mais ce que ça likambu ya ko finga. Au monde net ba finga ki peka wana. Ningi ba fingi Cynthia kaza na sida wana. So tali ba vie mona doke déjà dans les 20 000, 30 000 vies. On dirait réseaux sociaux ba c'est la makasi. Na ba délire na ba injure. Ngana zo ngai na comprendre ba na poto. Ata lelo ba ko akize nga mabenga na comprendre ba na poto. Ba vidéo boketu etala manga. Boketu ba sala ni na net. Kasi on zo banti ba. Kasi amona lobi kasi boketu. Ba parlement ndre biso tout ko maka ko finga. Ya Gauthier boketu afinga ka ba na internet. Vidéo ne tama. Karine Mokonzi na vanda boita to betela to. Vina nga na kola boy na sala boy musala na sala ka eza boy te eza ka finga ki etala manga. Obakisa mon sino mo baki ndoki na bango bazala nango etala biso makasi faute na pesa bana poto pe ba eda biso te na ba titre mabe bango mo pe bazo boya ba titre mabe bango ne balingi eyindi o eza bombe boy na boye Jerry Cometex a fini interne bango balingi ne bongo itoke nango pe ka bongo bon et question mo yelinga kaka bana poto wana ba combattant tout ça nan biso ba comédien ba privat biso makambo kiliki ba artiste to lo bakaka soit disant que ba répondre ko reprocher biso que to lo ba mal ba mabe to finga ka to za ko pesa éducation malamu te na bana na bango mais siko o ezole ka internet wana na habité ya so yoko lo ba nini par rapport à ba combattant et faut ba bossa nanu pour que ba attaque na bango na pe lutte na bango combat na bango et ko taper dans internet te ya ko tsingana lo baka ke c'est na biso to banda ko finge banda ko compter ya bango zo compter te même si pas nzambe e compter li sumu te mo te ka bango le kana normal tuko to lo bani bon pe ba kizaka biso bona ba musicien na ba comédien mais lelo on a combattant ça les vidéos zo finga mutu sexe maman na yemo combattant c'est que combat we baby na ho banda to bani ne to bande ko benga na Kabila na bango ba finga pe oui okolo bana Kabila okolo ba boye ko finga ministre mo ko finga sexe maman na eta ko finga pe boye te mais ba mitalade ya mo to zo ba ki les paroles s'envolent les vidéos restent et puis que bana na biso ba koli na poto ba botami na poto ba zo kola basi ba bi déjà ndenge to finga ba basi ba maman ba bi ndenge ba fingela ngo e ba tata bi ndenge ba fingela ba maman ba do bana na poto mais ça pour internet mais si ko ba combattant ne bonne ko combattre pour na ba artiste ba conscience ba zo malam nini bo sala pour na bato no surtout ba le kan internet ya ko finga bozu ya babango boza ko encadrer bango mais au mona ke comédie ke kuna zo banga bisaki na poto zo banga po ba ko beta mais au mona chroniqueuse oiseau finga batona aza bien encadré bien entouré donc et azani ku t'inquiéter ya mona lobiti ata mona to zo lobana combien de batapote ba bala biso to ko lakisa a finga et la observe so passe yona na ba on a poto bele bazo tindile ba la bele bazani bazo encourager modèle bazeleta ba finga ka mampata sikoyo Gérine de Bozieux moi na mbwa ba finga na page Facebook no anonyme ba publier en public mo metali famille Kamiende na Londres ba doli Kamiende batali yango ba base na Londres ba président Chibaba benda kokoka Pangasudi batali yango ba mabela dinganga président Raphaël Walukongo batali yango ba moni plaque ba fingi Gérine moi litutu noyo na moi ndoto noyo elongine za mabe ba fingi ay Gérine ndatika ya moi na yaki internet des églises te finga na 4h05 na 4h6 minutes caméra za liboso na bon papa tu vas déjà au chité télévision za ngonga quand tu balobi l'actualité oblige
mutakalisation comme une politique c'est vrai que il y a coucou et mimi na poisson tout le monde lettre mozo circuler na tout le monde a question la pour BP que yo makila politique c'est ko choma makasi ils ont circulé que na nya salari demande d'emploi ni bazo be on demande d'emploi nazo rappel en train de télécharger to rappel déjà nani Francis Kalombo azoloba ke kalamingité secret à 40 000 smartphones azobimisamo baati lukobe pa lobby kalamingité azobimisa sia obi ke na sepela na politique idega sorcellerie à FCC na yebité makamlingi ko ni yango na ko mutakalisation na politique yo na makanisino pena ndino ezoloba ni non makanisino ngeza bien eza makamwandi ba oloba ngeza bien kasita otoloba les vidéos reste tant papa la biso baati lukobe ba lobby ke ça camille de la vérité à son tous et là ba sorcier actualité bon président c'est na boke tcha mutu mususu ye pas ça na ça qui peut majorité ni boke tcha mutu mususu ni tout otaka komana bango na mutu cache mais balobi pe fatiti ninga zala zo sa musala moko tazana manœuvre moko ya jamais moko wana za ba revers wana za ba revers makamna lo bo mabila dinganga ebe za ba revers moi les problèmes de mes amis so ba lali ba damu ki mulu ba mutala pouvoir tout ba ba pouvoir de yango so ba OK mulu ba congolais azandi on est congolais la pesa devant mo avant ba ko abino bi opération bo mulu ba kanga mulu ba boma potana ba famille na bino bien ba makango na bino bozo ba balabala ba tshona bino bozo ba balabala bo ba na ko boma ba ona ba bana na ba luba na pasteur na bango ba tera pasteur na ba tera bino ba luba bo boma ba après bo yas kona petit peuple na bo ni bo boma eza na mona sens te ngai na sekaki likambo lettre na makasi moni lettre na nga na bakaka na ndenge mokuse moni mutu a déficit mbongo ata na débat tango osani débat yeba nini osani débat soko matie mafuta makasa ko se mbongo na kata débat parce que apparemment makabiso to salame na Genève na ba yi politique on dirait ba secret moko ya makasa seulement qui kasi yango moni papa na biso na bike papa na biso na bike père na biso na ba vérité père na biso Martin Fayulu na ba vérité nani Moussa Nyamwisi abaki il faut ba vérité Genève on a Genève on est qui maman na complot ceux qui les pacificateurs Vital Kamerhe à la Moussa qui fatigué mais ceux qui IDPS na minute les à par terre banga ba seka parti IDPS moi biso to lobela IDPS poani ngana ko ni IDPS na ko na parti politique musude ba za ba sombalanga yeye ngaza mona série 7 na moni IDPS na EP na sala kana choix OK na IDPS depuis bu mona j'étais petit na tembe na temba to kino bagaz mais mon père l'archevêque de Kinshasa que je salue honneur na bokonzi na yo mon père aza komi ko premier mois réconciliation ngambo ya Fayulu na cash pour basangana bakoma mutu moko basakisa maele ba diriger mboka o pour na bolamu ya peuple par rapport à la réconciliation na makanisino ezani moni bilo mususu ya Gautier mambo ifale basana mo dès le début oyi makambo nde bakena ngo batu musupe na koloba batu musupe na cash quelque part pe bazui pe mo kanda tala bandi na bango opposition ndenge bakendaki na bango koloba maloba mabe azuite azwa 3e boyena boy lelo sko bomo senga réconciliation to dialogue ba lettre communauté yango moyi na bisa bato ceux qui toza famille tozo swana to ba balanga yini to koloba tant yo lobi na nga mabe c'est que to kabona libela makambo ya koloba sote ke toyoka nezala te et puis là maintenant ko kota moi mkena lisolo ya mutu ya liboso c'est qui réconciliation eza président Félix parce que ndabane ko tendre le boko non bagi achelo c'est l'investiture na tielo boko na mai Martin Fayulu yaka to travail alobagi le boko neza na salite tangu wana ona nini ndenge bazo senga na Félix telelo andima ba se réconcilier ba senga ki na Fayulu te Fayulu ndima lo boko ndeko nazo pesa boto sangana putu koma yango na olobati aboyaki ya Félix mandimi ya papa Ngwanda bana poto na ya Ngwanda na ya papa Ngwanda koko Ngwanda na ya président Félix nini etondi na makila fachi mukili mombati na Afrique mapoto bazo bengi maboko pembe
boy olobi makila ya koko ngwanda mote ke bino tout boza noka ba l'état moyini ngwanda wana na histoire Congo azana donc ça concept na ezali émission na ezali congolais téléma to comme vraiment na soka émission na biso na ngo s'adresser vraiment na ba congolais ba kozali ba kuya kolanda biso ozolo bana bango nini par rapport à politique n'ezo kene parce que mabe ba na to mo c'est la quand même pour ekomi ko kitamelo lenge un tribalisme kotaki na mo politique no to mona mote est-ce que les cas ke Congo ka bona ko lo bana bande ko ningi ba congolais bazolanda biso te Congo ninga ke ka bona te meto mato bengana nde wa ngaya na likanisa kabla ba congolais to benganyo pena to l'action pena ki ozo mériter te ozana Congo samba ebo confondre ba te bena marambo Mam tu sommes en train de lettre wana mambo et comme président Jean-Pierre Bemba lo bamaloba na ye président Moïse Katumbi lo bamaloba na ye nous sommes les Nzambe et Nzambe confusion continue la muka wana les Nzambe donc Nzambe on dit le sambo ya le 23 juin oui kasi le sambo wana ezaki na mari ba qualifier comme le sambo Moïse kasi le problème est Moïse kuti na ikulusa ifse mona Nzambe ni siko tango ba ke le sambo Moïse Nzambe yo ka ngote Nzambe siko kita Yesu kita na c'est apo nani. Voilà, télévision Zalingonga to komi na suka ya émission na biso na Feza TV RDC ya la patrona Bella Dinganga to pesi mbote na papa sika bozali papa mo lombangu au poso pesi déjà balbano ya suka bande komi ba lemisa to boy ba vraiment ba vrai to le misu ya ofelete to le penda ba ba zoye ba peke muninga sala ka boye ngapi na sala ta boye mbote na bango. Voilà ba mbote na ngai na Myriam Mokonzi. Na beko Myriam Mokonzi. Myriam. Ala fa Mokonzi te pour le Mokonzi. Na pesi ba mbote belé Myriam. Sois calme. J'irai za pour na yo. Oza moi sikitoko oza na miso bien. Papa biki ba mbozo bo déclencher guerre na ngambu ya Karim. Azana mpenda bien na banga mutu te. Ngam na secteur internet on a ke banga banyama mike wa toza na posa Karina Achayoka achana nika obundela nika mutu en face na ngabo abenga yaya mutu en face na ngabo abenga yaya eza grand frère na bango ebelende bazala bana okay abenga yaya okay natikile bana za yaya na ya quartier lingwa ngana panya mutombo te non petio no zotanga comme Karine ngaza yaya na lingwa donc Myriam soit calme. J'ai comme tox DCC de la presse à Zawana. Donc toute manœuvre pour s'en charger na bango et talara yo. Pesa na yo mais bandima yo te. Donc j'étais confirmant je confirme avec force. Myriam m'a pas à chikona hier. Tout le barrage à chikona hier. Pour na yo ka ba masone belé ka pa moi na mayoana. Ouais. Donc kolanda ngote zapa ngodi. Mbote na Francitio yo muluba cher mbote na Niki la mère des garçons na boaki yo mari yo pe etika mupanza elle wana banini mbote na Angèle Ameza mbote na ndelo somo bandal bobo ka bona ole la commune fort attention conseiller soki na zo bati ozo boka kina be mission no boy nga pena nga se nga pena ko mabwaka boka yo na pesi na posa ni kombo na ye mbote na bazamo ebele o fa rappeler Alicia la force tranquille mbote na yango na mitune grâce mutambo la petite aussi bleu ça wa José de Londres sida bidé na biki version no to le ka ansu zolo Fatima sa tête honoré biso bato ba yuma ba okoma ye ya limina mulunga bato ba office so ba comédien mo malibala bato ba okoma komona ba to ebi na biso ya Fantomas oh abali to babali etali bino na nyina makamba bato ansu zolo abali mosinai bato ba Facebook la botika bo bato na soloka asali choix na ya suki asali choix na ye donc merci à Gauthier na semwa ya na plateau na yo Myriam Mokonzi na benga Myriam Mokonzi bon Myriam Mokonzi tela pe bakoto yo merci pour ba encourager ba bi ko banga teza na bato ba ko bundela yo notamment ba gérer Kamien de mobile les tout dessin de la presse. Moi na bato asoni sanengate to mona na yete to zana yete asoni sangati bosco. Donc inireni. Bon Myriam Mokonzi, Karim Mokonzi, bande onyoso na pesi binombote po ngapenza na plateau ya gérer Kamien de tout le Bela Congo, Congolais tellement nazari na vraiment au milieu du village. Na tondi botondi kolega lisusu na Bella Dinganga na papa
parce que chez nous ya bango vraiment kotela pe ba koto yo na musala munene o Jerry Kaminda osala na chaîne na sengi na bino ba bolandi biso na nzela ya chaîne yo vraiment bo s'abonner massivement et belé na Feza TV RDC ce qui bo sepeli bolingi to continuer ko betera di solo vraiment bala liboso na legi na Feza R na présenter boy bo bengi biso ka na plus 243 89 99 37 545 wana pe tozaka mbambo na kati ya masolo ka ndenge na beta kana iget ineza iget maintenant mona Londres ya solo pembo yo wapi musika na yo molili musika na yo soloka musika na yo ngungi et puis na pesi na la patronne ya chaîne sika na zalaka Doria Masengei de Kasongo Ndoya mama. Merci la patronne en Nengozo Sumanga. Merci pour ce salanga ba bien. Merci pour ce salanga ba diki. La fin du mois déjà tout est au seka. Merci. Pour le baito luka mutami ba le to bunda ka to bozwaka ka la patronne. Vraiment merci na bande bonyo so balandi biso bozala bien. Nzambe abate la biso prochainement na miki ba otiki la ngaso micro na Feza TV RDC. Moi mini bono pepe ko mona biso ba poto yo. Bozala malam au prochain numéro. Rage.